On a filmé la vidéo à moi ngati. Aza mwana ya camarade nanga mobali aboti. Siko mama ya camarade nanga aza camarade ba ma Jackie. Mama alati chemise abla memi mwana nde komboli mama Charlotte. Soye bat bakanisi bien. Ma Jackie akufela mobali et na mama ando lamba ma chacha na ndo filmer pamba pamba. Mama Chacha wana ekomoni ma Charlotte babenga ke ma Chacha yemta ndo lamba do yemta memi mwana yango bomoni koko mwana aoloba ke bébé Gucci lala koko no Charlotte azolalisa yo donc to lalisa za camarade a koko na ye donc ma Jackie ape camarade ya koko na ye Karine Mokonzi ye wana mwasi azemi eske akoki ko sauter boye mwasi azemi ba calcul wana sali Karine azalaki na zemi depuis septembre 2021. OK? Donc il faut botter na mai. So que zemi za septembre. Alors est-ce que moi c'est zemi akoki asala ba jeboye tout ça ata so que zemi ngoza 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. So ko yebi déjà est-ce que akosala ba je ako ya ba mouvement makasi boye. OK? Ye wana Karine Mokonzi est-ce que akoki asala ba mouvement ya makasi we bru akoyi wana Karine Mokonzi koko ya wana c'est un peu trop bizarre. OK, voilà azokoya bru akoyi na ndio ya TikTok metango yebi kozana zeni nazwa ngorobi note live o salimi wana na live wana balobi Karine na utiko bota ye moko confirmango balobi pe lisusu mwana ya camarade na ye ya mobali ye moko pe confirmango batu na ye o babangi bengi balobi no auti kobota ba sepeli ba sambeli misusu balobi zemezana nukaka donc confusion totale. Alors moi je suis là pour na confusion na bon mais elle a un peu éclairci yango na posté parce que moni batu ba la matière internet et la qui ce qu'on a posté quand on a commis dit bon kokumi sanzambe nde mwana botami na moni bazozo ba weleli banzo sala ba émission pe ba ko tsambo na YouTube. OK ngana yesa ba on a 2022 o ba odi ambo na YouTube te na ngana tika bongo atati samedi mais na moni aba banzi ba live na bite YouTube ofuta bango yango moni na ekokata na ezano na kimia nzambo papier nga mwana ona na ye au pesa yo soki tano ekoki batu balobaka kaka batu bafinga batu bachiolaka on a la chambre d'ailleurs. Ça c'est le tout côté là. Allez, Maman Gucci alali. Allez. Tu connais Charlotte, il m'a lali ça y est, alali. Allez. Voilà. OK, mois de septembre tant ozo mukanda ba calcul nga pe pesa ka bongo 11 mois après octobre nde na lobaga makamu na et nyoso e ba ozo ba réponse ya vie na ye c'est vidéo aneza nango toujours. Alors bato la sambeli bon ba sambela nzambe ya ba blague donc mutu mona za sambeliko asambeli ya sepeli boye donc vraiment émotion grave sambela mama grâce to sambela te voilà bien banda to sambela mama grâce sambela koko na explication ya vidéo ya lobi pezoya oh Seigneur je te prie mama grâce ko sanga boite wana prière no kati bongo te boko so boite non na besoin d'andima yo ozoro makasi yo mutabotelo makasi magosia kobote yaka pema ngana na bapema na banda 2014 na banda olobati yo bapema ezali non mitinga na limite mkwano taki na hôpital obai na nga koso magosia na boti lelo te na botaki awa azo confirmer ki auti kobota peut-être elle blague. OK nga ba analyse na nga na salaka ba communication na nga na yeme et pense que zemi kota na septembre do arobota na mai. OK mais si kota azo sauter ba tout ça et pesa comme si
bon on dirait ani nazemite. OK? Oti lelo te. Mokolo zaki l'hôpital obotaki. Mokolo zaki nango belaki. Oui. Karine, poni osala biso ma suspense boye. Ma grâce à sambela mwana ko. Bon, totiki bebe na maboko ya Nzambe. Tata na lola totiki mwana oyo. Oyo toluka baseka nkolo. Yo peti biso ye. Zwa lokumu le Dieu. Siko nde bazoyeba te soki priere ezokende pa mwana aza na libumu ou bien ezokende pa mwana oyo auti kobotama bebe Gucci. De la Bible, Nzambe malamu, Nzambe ya solo. Amen. Oye kobomba mwana na salo boko na yo. Nguya moko te, liloba moko te, misu moko te. Oya kotala mwana misu bakoma aveugle au nom de Jésus. Wako bimisha maloba bakoma baba na kombo na Yesu. Papa tosengi protection divine likola mwana oyo. Amen. Pambola ye moto ezinga ye. Oyo nyonso ya yo te papeza la musika mwana oyo. Ya solo papa opesi biso esengo. Oh Nzambe zolo lokumu. Oza malamu papa nanya kokani na yo. Nanya koyeko sala makambo oyo bato bakosala te. Oza Nzambe kotikala Nzambe. Manifeste-toi le Dieu de la Bible. Sanjola makomba manetola mano papa. To papa. Voilà, alors on continue. Il y a plusieurs vidéos. Karine Abouti, ok? Explication, Ezaroya. Ok, awa, analyse ya mutu elobi ke Karine Abouti, Karine Yemogope. Bon, tiki mutu angwa loba. Et bien, Karine Abouti. Live one ezalaki na beaucoup de confusion. Ok, alors on continue. Live ya Karine Mokonzi ya le 17 février 2022. Après diffusion, il y a vidéo, il y a Mwana. Oh, koko mwana ngo comme coïncide que comme koko mwana ngo Charlotte. On fait un commentaire Karine, je pleure aussi. Yo zo pleurer les nini kuna. Libanga talo yo autolile yo no pleurer les nini. Ne touchez pas ma baronne, je te salue. Allô? Oui. Félicitations la baronne. Merci maman. Ebi ko boti na oyo bisa bato baocha doute Karine Abouti. Parce que jour atika une photo oyo azalaki na hôpital ezalaki salle de travail. Moi sinon sa boti ayebi salle wana eza salle à travail. Bachaka bongo nga na botaki wana bachaka bongo na msusu koza na poma tension bakochona wana ti donc Karine Abouti nene ayebisaki bino na février kosila te bokoza ba surprise donc botika ko douter donc février yango yo Karine félicitations naza ba de prière dans le temps la moni na karaki Facebook mais na okota nazo diengela mama bon siko bino sebe bo le la boy non la sebe na mona onde nini Karine kolela ya sengo ya sentiment to na monika bona bi je Karine Abouti na ka se ondio ya ndeko na ngai ndeko na sepeli moto ndeko na nga na de père et de mère. Voilà, alors vidéo oyo tozotala sikoyo femme oyo azana na bana te, ok? aleli asepeli na koyoka sango ke Karine Abouti bazalaki ba collègue, ok? Alors mais par après Karine ayo koyebisa eke te Abouti te mwana ya camarade na ye, mais sikoyo kolela mwasi oyo ne maloba oyo ezobima na monoko nazo comprendre pena peine na ye, je ressens peine oyo mwasi oyo aza nango, ok? Donc c'est ça. Alors toyoka kolela ya mwasi oyo ba oyo baza na situation na ye, donc nzambe azala na bino bo donc il faut éviter ba situation moko boye ya kokosana, ok? Il faut éviter ba situation moko boye ya kozokisana mitema, donc ba vie moko boye ya ba compétition, il faut ozala pena pur, il faut ozala pena à l'aise, il faut donc koluka nzoto et se refaire si omona ba problème comme résolu yango moko. S'il faut voyager ou déménager pour longwa na secteur ya bato moko boye oyo ba langage mabe kaka, donc ba kobebiselo ba prière na yo ba moral ba nini omona peta msupo tikalaka osimba mwana te, c'est pas des blagues,
Ok, voilà. Je te salue, maman Fatou Ilunga, maman autorité. Allô? Ma baronne. Oui. Karine. Ah. Yaya. Karine azangi maloba yaya. Maloba ezanga ngai. Azangi maloba. Maloba ezangi Karine akazamba mbona yo. Maloba ezangi. Karine azangi maloba ya solo. Maloba ezangi yaya. Napapesi Karine mwana apesa ngai mpe. Oh là là. Azangi mutu akoseka mutu akotola Karine lokola yo. Napapesi yo mwana apesa ngai. Apesa ngai mpe yaya. Tika boyo opesanga mposa olela te en fait elo nyonso yaka na ngonga nango. Elo nyonso ya na ngonga nango epa nzambe retard ya rate asalaka mpe avant te so ekomi ngonga nango otala no bato te bato wana nyonso baono babaotika na bao na soni. Amen. Ndenge olobi ke eaka na o vraiment etouche nga ndenge nayebi so ke naza mutu akotola Karine afili navandaka. Afili navandaka mama nazanga kimia Karine. Afili navandaka nazanga kimia mama. Nakomaka kokakama na ndako nauta mosala mama nakoti nazanga baninga mama nakoma mutu akotola yaya. Monika kuni foto mwana mama na bazolela. bon Voilà. Alors, c'est quoi explication à Yomoko Karine que auti kobota te mais a rassurer biso ki aza na zemi. OK? Nano na filmé na vidéo a mwana ngati. Aza mwana ya camarade nanga mobali aboti. Siko mama ya camarade nanga aza camarade ba Majaki. Mama alati chemise à blanc memi mwana nde komboli mama Charlotte. So bat bakanisi bien et Majaki akufela mobali et na mama ando lamba ma chacha na ndo filmer pamba pamba. Mama chacha wana komboli ma Charlotte babenga ke ma chacha yemta ndo lamba. Do yemta memi mwana yango bomoni koko mwana aoloba ke bébé Gucci lala akoko no Charlotte azolalisa yo donc to lalisa za camarade akoko na ye. Donc Majaki ape camarade ya koko na ye. Mwana mama wana siko ya mobali ape camarade nanga. Omoni donc babengisaki nga ndenge mwana botami na kende viki nga pe mwana bimezaki te mwana keza tende batinde nga video pona mona mwana camarade nanga nde ba Majaki bale kuna lobby. Donc yango na posté parce que moni bato baole la matière internet et lalaki. Ce qu'on a posté quand on a commis dit bon coucou misanzambe nde mwana botami na moni bazozo baweleli banjo sasa la bémission pe bako tsambo na YouTube. OK ngana yesa bon na 2022 o baoli ambo na YouTube te. Na ngana tika bon atati samedi mais na moni amba banzi ba live na bité YouTube o futa bango. Yango moni na ekokata. Na ezano na kimia. Nzambo papier nga mwana ona na ye au pesa yo soki tano ekoki. Batu balobaka kaka batu bafinga batu bachiolaka. Mutu soki muta mokili même soko botami akofinga kocholo okufi ozana cercueil ochola ne bembe penza ke tale bemba ngo etengami veste balati sango eleki yango munene bomoni te ndenge avimbaki donc soko landi batu okosalaka eloko te na vie donc moni nga na landaka batu te yango no moni ke nazaka bonne santé na salaka makambo na nga o eza sur mwana na video a mwana na nga te mais so nzamba sungi bientôt ndenge nga kana ozana mwana yo po simba mwana au nom de Jésus donc zano na kimia
ka bato baoseko wana baonde baochange langage bakomoloba ayibi mwana adopté mwana bato omoni nga sikoyo kada babandi balive babi na adopté babosani ke na poto bayibaka mwana te baokanisa nzete wana Afrique soki adopté mundele ayebi ke oadopté eza mpe koadopté yango eza lipa na nguba te donc bato baobeta masolo oyo eza bato ya Afrique bato ya kini jamais bakobeta pardon bato ya poto jamais kokobeta lisolo ke Karine ayibi mwana bato na hôpital moto ya poto abeta lisolo te parce que na poto bayiba mwana te mais na kini lokwa bayibaka bana yango moni bato ayibi mwana bato po asala na ye video ayibi mwana na hôpital awa mpona bino bato Afrique bayiba mwana te baadoptaka mais koadopte mpe il faut oasire mundele amona oana ndaku musala osalaka bamoyen nini kolesa mwana wana ndenge akozala do na bakana biso tokoka koadopte te mpo towana makoki wana te wana mpona bazozo wana donc mpona yo tontini azo enregistre numero na yo na otindo numero ya mama biso akoyede yo na bapriere yozala nokala na kondima kondima ebikisaka impossible epa nzambe eza nango te vana merci beaucoup yo sombaka deya bilamba babebe so olingi mwana mwasi sombaka so mpe mwana mobali sombaka bebe miracle oya nga soki nalakisi yo bacourse na sala si miracle oyo okanga ndoki donc mambo nzambe akabongo lokola liboma lokola normal lokola oza boye mais ça se passe comme ça donc zana na kimia kolela te ma chérie merci beaucoup merci biso toa ba messager ya Kimbangu il fallait expliquer batou qu'est-ce qui allait se passer en 2021 Mukamba jusqu'à là tout le monde preuve te Zemi jusqu'à là tout le monde n'a nous preuve te mais des bonnes choses wana na lubango na 2020 na lubango na 2000 na lubango na 2022 na lubango na 2020 2021 alobi azu mukanda soi-disant libala ezoya azana Zemi eza misato ya minene oyo mwasi nyonso alukaka to explication par rapport à la vidéo ya mwana oyo tomonaki ya le 17 février 2022 explication ya Karine Mokonzi explication nga par rapport à Zemi ezaki Zemi kotaki na septembre akobota na mai nena alobi février aussi la te Masola Jonas alobi mai ekoleka te soki eleki bon ekomi masolo ya août soki août pe eleki bon wana ekomi masolo mosusu soki akosaki donc soki août eleki c'est-à-dire Zemi eza ya décembre te Zemi eza ya 2021 te na kosukola nanga mpe maboko mamba Karine na olobelaka nanga yango lisusu te voilà alors Karine aza très rassuré alobi akobotola bato bafanatique c'est-à-dire nini akomemela biso vie de famille posé mobali iye moko mwasi mwana palin banini donc batu bakobanda kolanda ye mpona vérité alobi loba trop soki akosalema soki mpe eza maloba nganga soki mpe akonini motivaka ye aloba bongo alobi akobotola bato 2022 akobenda bato bafanatique alobi kobota na ye le fait que bapiblie bango ye déjà donc vidéo kosalema et puis akobalance vidéo yango ye moko choc mpenza donc oyo eza mama na bachoc tolanda nanu kobotola bato bafano wana azoloba ngo avec pouvoir démoniaque ou bien nzambe kaka oyo batutu basambela avec audio oyo nde toza kosukisa arépété malobo na balave ebele ya mikolo oyo eza na vie nanga saka na ndenge mabe te bato ebele bakoyoka soni lobaka nde bakoma makasi na osupprime balive mais soki mpe basupprime te omoi ya lobi ebele na mokili se tozalaka sangaze na zambe naondela bato mosusu bakima tu bato mosusu bakata baotapi bato bakupa te nga mpona wana osenga bao bakima te baluka komona nde bachangeaka maloba mais bachange ya bien bachange ya bien mpo niveau ekosopa bango omoni yana nalobaka na ebandeli ya ne na bafin de l'année je crois 2021 nalobaka nazwa bino bafani wana nyonso bakanga bango ya mikie eyebi fana yaka ndeni ere bamoto na mokataka maloba mais bachange ya bien
bachanger bien pour niveau kosopa bango omoni on a le bana ebandeli année na ba fin de l'année je crois 2021 baka nos obino ba fan wana nyonso bana mo ya bikie et puis ça na yakandeli erba mutalo na mokarina lobi likambo lobi akalandeli Karina Kosaki na yesu na lobi kamsho lobo kuna landeli Karina Kosaki sana obai otani o mais Karina Kosaka liboso aloba boito landela bongo talobi so boito landeli bongo mais ça so lobi likambo akosarate fano alinganga akomotala sa osabone na chaîne sa pa que ça osarate